kolakisa biso mokolo yo kozala po toyebisa balandi bayoka ndenge olobi tokopesa mosolo po sala po ete kati etonda tokoyamba yango tokoboya te mpona lobiko ya bayindo nango nakei mbango bapo mpumunkusu papa ndombele aiso na mboka na yo na lisusu maloba matondo matondo mingi ndeko na biso ndeko za mbwana uti koyano alobi yoka bokoko eza archive kasi ezali spiritualité alors nakokamwa soki lela lobi bokoko eza archive abosani ke bokoko ezali mocomposé po na koko po ezali lolenge koko nde ndenge bakoko bazalela omoni alors sikoyo eske akoki kokakola ke le passé fait le présent et le présent ezosala futur voilà ndenge ndeko ndombela alobi namoni kutu eza kaka na mwa eteni wana kaka ndenge ayeli te bino bozwa na bino ye bosolola na bino na ye po nivango namoni yango eza motemi eza na semi po soki nano bokoko nano ata bandeko ye akambaka soki atuni bango bokoko zoyebisa ete ezali kebisa lelo bakoko bazalaki na alors kele bakoko po tokolobela ezali bakoko oyo biso tozongi oyo akala yango wana yango tolobi ke bokoko ezali bosambe bokoko ezali bosambe ata bible bato bazotanga ezali bokoko ya bandeko wana masolo ya kala ekosala po biso lelo bayindo po to avance esengeli totanga na ekole ya bokoko tosala recours na bakoko na biso parce que bakoko na biso bazalaki na mokili na bango mokili wana abelelaki tata oyo akeli likolo na se nde na bongo tata akeli likolo na se alakisaki bango maye basengelaki bongo koyeba alakisaki bango lokola bozali na kaya ya mokili oyo ezali ya kolia oyo ezali ya kosalela oyo ya koyi nde bongo bakoko na biso bayebaki kozwa mabele batumbi yango bapesi yango forme batumbi nzungu bapesi forme ya nzungu bapesi forme ya sani bapesi forme ya kopo batumbi yango meme forme meme principe ezokontinue ntina lelo soki bale na sani ya mbele bale bameli na tâche formule kako bakoko principe oyo bakoko basalelaki yango wana kaka eza kokontinue ntina principe oyo bwana ebandeli likolo ya mai meme principe yango wana masuwa eza kozala lolenge wana na meme principe ya kokule matière kokata na se kokata na kaka me likambo te tozali kobuna kaka bandeko tobandaki koloba boye ke mikanda oyo mokusu papa ndombele azongi na mboka apesio maloba matondo mingi l'ignorance to boyinga eza liwa mpona motu mpona moni ndeko na biso za mbwana beli vertige makasi mpenza ekoteli ye po akomi kokomawa mwa ete o soki mpuluki mbango aza nzambe bongo mama mwele première dame alors humilité bongo sikoyo yesu azalaki senga babeze ye konza senga beze mpona nini omoni alors sikoyo akoloba nini mpona Marie de Magdala Marie de Magdala azalaka nani ndeko za mbwana si atanga évangile ya Marie de Magdala nobandi nanu te yango wana azokoma biloko abenga mebondi balakisa ete yesu abala mpe abota po acomprendre epuis ntango azolobela nzambe nayebi te
soki akoka koyeba te moto azali nzambe yango wana moto azali na bacapacité ya kocreye parce que moto azali nzambe tozongi na masolo na biso alors omoni vraiment aza na kuiti makasi somo opena place azabe ebongi bandeko na biso bokoka kozwa évangile ya Barnabas, évangile ya Thomas, évangile ya nani ya Marie de Magdala, bokoka kopesa ndeko za Bwana po kosunga ye mwani bakota na bozindo et puis bomeka nanu bapesa ye le manuscrit de la mère morte. Lolenge papa Ndombele azali komeka kopesa yo respect. C'est kaka bomoko yebisa bandeko mokolo oyo lengelami après opesi biso sujet ndenge olobaki ete okoloba likambo ya Adam na Eve eke mfumu kusu akolobaki non yo kozala pour Adam et Eve opesi na bademonstration na yo mfumu kusu akolobaki non ezali Adam na Eve te apesi biso bademonstration ti kino boyebi ekokota kati na loposo moyini papa Joachim papa Ndombele aye apesio maloba bato. Ok, merci mi bandeko. Je ne m'attendais pas que na koloba lisusu, mais ozongi selinga antenne. Pour na programme ya quand est-ce que tokosala yango na banza à partir ya semaine oyo na kokanga yo na Skype ou bien na ba email na kopesa programme quand est-ce qu'on peut débattre. Et puis ndengolo wi makambo ya Adam na Eva na lobite ke na kolobela makambo Adam na Eva, mais na lobaki ete na kobanda bokoko oyo ko challenge papa Nkusu sur base ya bokoko ya biso ba créature na mabele ebandaka na Adam na Eva nde place na ngana ko tombola nde place na ngana ko ya ko prouver epa ya papa Nkusu ke philosophie na ye ezali ya lokuta pour dire que bokoko na biso ya Congo et ensuite ki ba bokoko ya noir comme Kimbangu sauver ba noir na ko tenter ko prouver papa Nkusu que Kimbangu azali sauver ba noir te sinon que les Congolais to bimempe na soni oyo tozoko kanisa ke kombe ba noir c'est comme ces ara timbre ya Congo les noirs sont partout mais que Kimbangu otunye ba papa ba gane ba yebe pe kutute mais vous prenez Kimbangu comme sauveur des noirs na ko détruire philosophie ya papa Nkusu vraiment facilement sauf des indigènes ba autochtones ba comprendre ngaite mais tout le monde saura que philosophie oyo eza na base moko ya lokuta. À vous l'antenne. Merci mingi na nengo lobi eza na base ya lokuta ndenge yo lobi mais na kanisi ekozala nanu mawa pona nini pamba te makambo nyonso oyo lobi elakisi ke omiyebi te bato bavandi mingi na christianisme baye bamela bible kobanda bomwana titika awa ezali pasi mingi po ayoka enseignement mosusu. Or na kati ya bible wana na kati ya mateya ya bakretien etondi na bokoko ya bapaya ya solo Yesu azalaki kolobela bakoko na ye mabe nini biso tokomona soki tomoni Mfumu Nkusu moto mwindu atelemi mpona kolobela bakoko na ye ya bato mwindu peut-être toyebi te soki asali théologie to mpe bapasteur autoproclamé puisque différence en tout cas ezalaka entre pasteur oyo asali théologie na ye kuna nakoliki ete bayekolaka mwa bamanière ya koaborde badébat bamanière ya kokota na lisolo esika bato bazali donc nakosenga mpenza na bandeko baye bauti kolanda enseignement oyo Mutankusu aza kopesa ezali enseignement ya kitoko ezali enseignement oyo ekotelemisa biso bato mwindu oyo ekokotisa biso bato mwindu en contact direct avec les esprits de nos ancêtres. Yo moto tango ozali en harmonie avec esprit ya bakoko na yo te mais ozali moto ya kobunga Yesu oyo azali kolobela bakoko na ye kosambela na basimetiere bakoko na ye kotanga kaka masolo ya bakoko na ye ebongo
bilimo ya bakoko na biso na bongo akoya poser ba question ebele na olobaka boye eloko ezosala bato mingi po bacomprendre bokoko na biso te peut-être eza kaka baminoko oyo mundele amemela biso baminoko oyo totangi mingi pa mundele yango esala biso mingi mwa kobunga epesa biso kobunga ekutu te eza kaka bakoko na biso ya mbolo kola bandimaka kaka eglise bandimaka kokota na sanisme kokota na banzela mindele ne esalaki biso bayundo bankulu bapesa biso mokongolo tozonga banga mawa pourquoi limbisanga ndeko na nga zambwana na landa biso biographie na yo kelasi ovanda otanga ozana boyebi ya mundele na yebi me kasi boyebi ya mfumuki mbangu ndeko na nga zambwana kota kelasi bandela na koyoka oso ntepo na yebisa na kanisi ndeko zambwana olobi likambo ya kibokoko neza mawa me oyebi ke langi ozali koloba lingala na kikongolo bakeza mpe kibokoko est-ce que d'abord oyebi yango pas moi pas moko ata moke pusana même par curiosité koya kotunaka bakoma botanga na bayaya ngunu aza nani tunaka bakotuna yo okokomprendre ke non biso na yo mwe tovanda asieti moko eza te parce que place yo ozali biso toutaka wana batitre moko mpe très élevé na bibie ke très élevé quand je dis élevé on va dire que la même que la Bible koyana ngo bisika beto bisuloka boni na kanisi bandeko to combien pe na suka ya masolo na biso olimbisi bandeko na kosala ka tour ya table tour na kati na conférence na bandi epa ya ndeko na biso zambwana po avandi mwa mingi limbisa ngai ndeko na ngai na kanti mwa mingi limbisa biso to pisio maloba olobi nini na bandeko na yo matu ya merci mi pona kimia bozali na yango na ndenge bopesi ngai ba remarque selon ndenge na bino boza komonela eloko moko na koyebisa bino ete débat tango yaka moto yo modérateur zalaka na katikati oyoka de gauche à droite parce que boza 1 million contre ngai voilà pourquoi bino nyonso boza kopointe discipline na bino epa na ngai parce que namoni mutu oyo aza na ka netre te bino nyonso bozalaka bata bokoko alors il faut comprendre que quand moi je suis seul je dois défendre ce que moi je sais pas pour te défendre mais pour na aider pe bino pe kati na bino boyeba pe ete komanga na nkusu tokolekela na katikati pona kombo ya nkusu to mfumu nkusu tika na yebisa bino ete ba autorité to bato bazalaka combien peu vedette to combien peu figure nationale baperdaka pe mingi titre na liboso sauf soki baza na côté spiritualité. Par exemple, Lumumba, raro mona mtolo papa Lumumba, papa Mobutu, papa Kasavubu, tolobaka Kasavubu, tolobaka Mobutu. Donc il faut faire un peu attention que nous avons une discipline chrétienne, na il faut respecter batu. Bon, pour un débat, ndenge ko lekela na komi makambo ya trome na komi ya likambo moko. Pays nyonso eza na histoire na yango, eza na bokoko na yango. Biso à partir à 60, tina sekuna tozanga ki ba intellectuel, tozanga ki ba musée. Voilà pourquoi nous avons perdu une grande histoire concernant ya biso moko ko ba auteur na biso bazali te ba koma. La vie de papa Simon Kimbango bat ba koma ce sont des Belges. Eza na ngope mingi te. Mutu moko azali te kuna ako convaincre ngai ke Banindele bakoma même un livre concernant Papa Simon Kimbango Bazali. Ce n'est pas vrai. L'histoire de Papa Simon Kimbango est un peu une histoire là trop floue. Eza clarté. Voilà pourquoi bate bele ba profiter na data lelo pour venir ngai koko Kimbango ngai fumu Kimbango tina ba papa nkusu nyonso oyo. Ils en profitent de ce vide de manque d'informations solides. Nous devons faire attention. Na kolakisa batitre nga intellectuel te, mais je suis aussi parmi bato au bazan na master's degree à partir des États-Unis awa. Donc naza pena profane te comme vous pouvez le croire. Mais merci mingi que bozongi singai que toko débat na papa nkusu na kopesa bino date. Boza la netre, boza na katikati. Boza na kana ye je sais, mais boye ba ete quand moi je défends mon camp. Namona na banga pe mukite. À vous. Matondo mingi papa nanga zambwana ezali kambo kubanga mutu te po boni na yo mutu te